Ndeko na ngai landa, zala attention na makambo na zoloba. Lui qui est le créateur de toutes choses. Yenda za na capacité ko pesa yo, ya ko redonner espoir, ya ko pesa force na ba muscle na yo. Dale telema tambola, on chanzambe la ka place aux aliki. O tutili bakuma lam. Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo balandi nyonso ya émission second souffle. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Bisika bozali kolanda biso na Brazzaville, bozolanda biso na Bakongo na 24 communes na Kinshasa, bozolanda biso na Europe, na États-Unis d'Amérique, na Canada, na Asie, na Océanie, na Afrique et partout dans le monde. Ndeng bozolanda biso napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ngai ezali l'évangéliste Josué Lokamba Kunz, l'homme du second souffle, ndenge bato bazobenganga. Na pesi mino mbote lisusu. Na lobi botuti libako malamu. Ndenge bolte chaîne oyo et puis ndenge bozolanda émission second souffle. Il y a quelque chose de nouveau. Oyo nzamba lobito sala na moi oyo. Mais kozalaka jour moko, la journée unique le 30 avril, dimanche le 30 avril de 9h à 12h30. Mais en dehors de ça, il y a des séances de prières, de guérison, miracles, de délivrance qui sont en train de se dérouler au sein de l'église même. Bande koba bolingo, bolanda, pebo ko sepela. Ko zapete na lobi otuti libaku malamu, ndenge ozolandanga, pending ozolanda chaîne oyo, vraiment otuti libaku malamu. Yoka na mukanda Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 6. Thème na biso, ezali second souffle. Référence Nabiso, Tozui, Yangwana, Onzamba inspiré. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 6, et le Biboye. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Loba, Amen. Vraiment, ça fait du bien. Yoka ndenge nzambe azoloba awa. Nabi ke naza bref pe naza mukuse. Olanda ngai na intention soutenir. Papa, maman, olandi awa. Eza histoire ya mikuwa. Babingi les ossements desséchés. Mikuwa oyo ya kokauka. Pe ils étaient complètement secs. Bato soki bakufaka na épidémie, soki bakufaka na guerre, soki on ne sait pas, la Bible n'a pas déterminé. Mais une chose, de zomona ke mikoa et se retrouver na lubwako, ya batu ebele, pas les ossements des animaux, ni même des poissons, ni des oiseaux, mais les ossements desséchés des hommes. Et une chose, et l'on voit même na squelette, et comme de mikoa, ils étaient détachés. Donc forme même au pessi mwa muku abongo akolia yangote parce que et comment complètement sec. Ils étaient rejetés, abandonnés par la société. Mais Dieu s'est souvenu de ces ossements pour faire revivre yango. Mais pour faire revivre yango, Dieu a utilisé un homme. Son nom c'est le prophète Ézéchiel. Et Dieu a utilisé le prophète Ézéchiel en lui envoyant pour aller inspecter d'abord les ossements, l'état des ossements. Tangwa Taliango, en tout cas, ils étaient complètement secs à la surface de la vallée et ils étaient très très nombreux. Zamba posait une question. Alors, bien prophète Ézéchiel, est-ce que Mikuwa wana ekoki ko revivre? Prophète Atali et Taya Mikuwa ndenge zalaki. Atali yango bien alobi oyo namoni penza soki na lobi ekosimba bongo soki esimbite bongo soki na lobi ekosimba te bongo soki esimbi nde ya no lobi nkolo yo moko yebi yango na zolo ba situation na yo nzamba yebi yango yango na zolo ba ndengo zo souffrir. Dieu est au courant et Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que
tu n'as pas de grade. Dieu sait qu'il n'y a pas une évolution dans ta vie. Dieu sait que dans votre famille, il n'y a pas une évolution. Dieu sait que dans votre mariage, il n'y a pas d'enfants. Dieu sait que dans votre société, il n'y a pas un épanouissement. Nzamba yebiete na kati na vie na yo ozo fungwama te ozo souffrir. Nzamba yebiete ndengo oza oza malade. Nzamba yebiete ndengo oza rejeté par la société. Basi ba boyo na mobali, basi ba boyo na mwasi na sa boya yo, asenga divorce. Ozomon, basi ba boya yo na société, tu es rejeté par la famille. Il n'y a personne où il rendre visite. Ozomon, mais quand tu avais l'argent, c'est tout le monde qui venait auprès de toi. Aujourd'hui, tu n'as rien, tout le monde est parti. Voilà. Alors, si koyom deko yo kandenge na zoloba, pe na zo continuer. Ndenzambe alobi boye. Pour donner la solution, il a utilisé son oin, le prophète Ézéchiel. On lui dit ça. Prophète Ézéchiel, prophétise sur ses os et du l'air. Osement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est pourquoi ngana zoloba landa parole oyo, parce que Bible lobi na psaume 107 et lobi dans l'air détresse, Dieu leur envoie sa parole et sa parole les guérit. C'est pourquoi cette parole doit te guérir. La parole que tu suis maintenant va te délivrer. Cette parole que tu suis va produire la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Yangona zoloba. Tango nzamba alobi na prophète, alobi nini, alobi boye, prophétise sur ses os. C'est que la parole du prophète avait la puissance. Parce qu'il avait reçu le mandat auprès de son Dieu. Et mon Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ, dont toi tu es son fils, ou tu es son serviteur, ou tu es son frère. Lui, c'est mon Père. Il m'a envoyé pour prophétiser sur toi. Afin que tu aies la solution. Et j'aurai le temps de prophétiser. Alléluia. Je vais le faire maintenant. Mais laisse-moi d'abord te prêcher. Yokanano, dans peu de temps, nous allons changer ma circonstance. Yangozo Kanzamba lobi prophète Ézéchiel prophétise sur ses os, bien que Zalaki desséché, bien que Zalaki n'a ravin, ce qui n'a valé, bien qu'il n'y avait pas la vie. Donc espoir, il n'avait pas même l'espoir. Mais le second souffle vient pour redonner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Ok, non, à vivre les sous-soutés. Et on dit que non, les Cambonanga ont solution à Nzambekak. Yangondo ont solution. Est-ce aux Olananga? Nesikoyo. Nzambe alobi na ye prophétise sur ses et du l'air, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Et quelle était cette parole? Yoka siko nazo prophétiser sikoyo, conformément à la parole du Seigneur. Nzambe alobi nin, yoka, la prophétie. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ses os et du l'air, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Oyoki? Là, c'est la prophétie. Oyo nzamba lobaki na prophète Ézéchiel a prophétisé. Ngape na zo prophétiser likolo na yo. Papa ndenge ozana. Ozo réussir na vite. Mais le lona lobi yo zo réussir na kombo na Yesu. Moi oyo avril, récite kota pe moi de main, d'être kota main. Au témoin au mona ba grande chose peut au témoigner. Papa mama ndenge ozana. Famille na bino blocage. Mais na zolo ba efungwa milelo. Ndenge ozola nanga. Guérison ekota na santé na yo. Maladie tika yo santé ekota oza bonne santé. Na zo prophétiser likolo na yo. J'ai reçu l'ordre de prophétiser. Et comme je prophétise, si tu dis amen, makambo elata yo. Ndenge na zoloba, ozo musala na kombo na Yesu. Ozo mariage na kombo na Yesu. Ofungwama na kombo na Yesu. Ozo bota na kombo na Yesu. Omone sengo na kombo na Yesu. Nzambe nanga pesa mbongo na kombo na Yesu. O vivre ba grande chose, ba bonne chose, ba meilleure chose. O nzamba prometa yo. O nzamba loba pona yo ekokisama. Loba amen lisusu. Alléluia. Yo ka awa nzamba lobi ke nakopesa bango misuni, nakopesa bango misisa, nakocouvrir bango na poso, pe nakozwa esprit nanga, nakolatisa bango yango. Tango esprit kokota, nde bako revivre. Une chose encore que Dieu dit, vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Yango siko ngana zolo. Boko yeba ke nzamba zali. Pe okokumisa nzamba koloba gloire à Jésus. Oko yeba ke Yesu azali vivant pe azali nzambe tanga ko fongola ba porte pona yo tanga ko pesa makambo bien oyo senga uzwakate ozwango sikoyo parce que c'est le second souffle. Le premier souffle au viva qui bata calamité, alors mais le second vient pour te donner la vie.
Le premier homme qu'on appelle Adam, yende amemaki bato na shit, yende amemaki bato na souffrance. Mais le second Adam, qu'on appelle Jésus, yende moutaye na vie. Voilà le second. Que moi je t'amène. C'est Jésus lui-même, le second souffle. Le second souffle, c'est Jésus. Lui qui est le premier-né. Alléluia. D'entre les frères. Lui qui est le créateur de toutes choses. Il y a une capacité à faire ça. Il y a redonner espoir. Il y a faire sa force dans les muscles. Il y a paralysie. Dengo zola nanga sikoyo. Dans les telematambola. On change là que la place aux alliés. Au tout il va comme l'âme. Banda ko bouger place wana. Banda ko bouger. Peut tellement bouger yango. Tambola na comme na iso. On vivre makamba bien. Naza très bref. Pour naïbisayo. Na tanga dernier verset. Peut tolanda. Nini za mazosala. Psaume chapitre 107. Tobandi na verset 19 à 22. Psaume chapitre 107, verset 19 à 22. Bible lobby. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. 18, dans Matthieu 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. 20 lobby. Il envoya sa parole. Et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Loba amen. Ok. Nzamba lobi ke même ba amen na bango. E boyaki biloka kolia. Pourquoi boyaki? Parce que tu es malade. Muto zobela. Azobela makasi. Même là aux ziba repas lingaka. Pese shawarma akoliate. Pose akolia isilie. Pese ndunda akoliate. Yele ngombe ya fresh olambelie akoliate. Yele mbisa mai akoliate. Tumbele liboke ya bie ya mbisa mai akoliate. Salela tali tuma akoliate parce que munoko bololo. Nzoto islembi libumwebwe kolia. Nde konanga ngo zolanda. Espoir isilio. Mais nzamba lobi dans l'air de détresse, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Et puis, il est fit échapper même de la fosse. Même kana kibabo mayo. Les longs ambazo longolo na liwa. Les longs ambazo bikisayo. Les longs osomo na miracle. Mais une chose, oyo nazo insister, okoku misanzambe, puis okopesa même na action de grâce na yo. Ba sacrifice action de grâce. Mais pour terminer, toujours dans Psaume chapitre 57, verset 43, Bible et l'obinini, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Moutonyo soit sage, moutonyo soit intelligent. Ndekonanga landa, sala antation na makamu na zoloba. Sala antation, landa yango. Prends en considération ce que je te dis et Dieu va se manifester dans ta vie. Tu verras de grandes choses. Tu verras et tu vas voir très bientôt. Nzambalobi, tu sauras que je suis l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui a parlé. Il est Dieu est capable de tout faire. Yango avato bon de la pona yo. Na sengi. Olanda nano. Ba programme na biso. Pe olanda ba témoignage. Oyo. Nini nzamba zo sana mema. Nzambe azobi kisa. A souffler second souffle na ye. Likolo ya bana na ye. A souffler second souffle. Likolo ya bandimi. Likolo ya bana na ye. Men bien aimé. Yope moto zolanda biso. Yakato bon de la. Benga ba numéro yangwana. To bon de la nzamba peso second souffle. C'est simple. Yakato kutana. To sambela nzamba se manifester. Bato bazouta Londres, bazouta Paris, bazouta Suède, bazouta Belgique, bazouta États-Unis, Canada, bazouta Australie, bazouta pays africains, Brazza et ainsi de suite. Bazoya. Tozo bondela, bauti Namibie, bauti Angola, bazouta tozo prier nzamba zo sala. Même na aona Kinshasa. Mais yo benga o benga kate. Yaka o yakate. Ozomona kozora te ba chasse yo moko. Alléluia. Avec Jos Kingono a balancé quelques témoignages. Bolanda nasima tozonga to prier pour Nabino. Que Dieu vous bénisse. Ndeko kombo nani pe otimbo kanini? Sœur copine. Autina Paris. Bien tenga na ebi. Alléluia. Mais à Sebeli aya azu avion ti komi a. Est-ce que ça c'est noté? Beaucoup de lobi na butu. Mais tant que tu makolo a. Ah, pour banzela na koluka adresse na nini? Siko est-ce que ça ni kama kolo ba bandi kono bayo? Parce que nous avons ensemble dans internet, on a la CPLA mini pour ma donc là on a eu la commune à Liboso, on a toujours dit pour la psychiatre dans le bateau qui nous pour la raison. Alléluia. Alléluia. Là nous comme si là nous sommes sur mi balé.
Oui, mais en tant que ça, vous avez pas besoin de Olonanga, Bessie Omantori, Mona Combatela, you battle in night. Olonanga, Bessie Omantori, Mona Combatela, you battle in night. Olunga, Kuba, Nambula, Nabakula, Alléluia! Obeti maboko mpona Yesu. Kanga pambola yo, mpona na ngai copine. Pour vivre ce miracle na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Ok, tunabisa sur le mot. Kombo na ni pe otiwapi. Bana Nzambe amen. Amen. Ngai kombo na sœur Martine, naza petite sœur à sœur copine. Ah. Soki na yebi etonga oyo ezali par rapport à sœur na copine. Ah. Mais yanga sipepe. Na sipepe okoma apo na komisa Nzambe. Amen, amen. Nani mokonzi? Ah, c'est les comptes makolao. Grâce à Nzambe Zanayo, au vivre second souffle. Na comment Jésus-Christ Kolobi? Amen. Est-ce que vous savez quoi le nom? Nzamba pas pour la mino. Bon, voilà. Toi là, ça y est, on va se présenter. Neko, comment nani otiwapi? Puis on combien de temps? Alléluia. Nathalie principal. Aouti France. Suna ndeko awa. Kombo nani popa? Kombo na sœur Yves. C'est Yves. Yves. Ah, c'est Yves. Yves c'était mais Yves. Yves. Ah, bon Yves c'est ça milangwa, mais Yves ça va. Alléluia. Bon, Olingo témoigne ça basali mpona yo. Non, linga témoigner ça mais puisque zamba bi singai na maladie à kyste ovarien. Azaki na kyste ovarien, tibando bisangai. Na mona médecin singai il faut pas opérer ngai pour payer déjà monnaie. Na ebisi na utikala uzosumbeli pour la deuxième fois. Ah, et si va opérer pour la première fois. Opérer ngai kyste na appendicite, mais ba yesu ba singai eza kyste ovarien pour déranger à chaque fois so na komi la ovulation na souffrance makasi. Okoka ba douleur moko insupportable. Na quartier kutu ba ibisanga ba bi yeso ki akoti ndako seke maya kala moya. Oh! Na souffrance nango tinde na za mema na tika ko ebisa papa te ke na za la problème maladie ya opération. Na bunda nango kaka mais un moment donné na yoka suba douleur te. Na tika na ngape ne kipango souté. Mercredi na lali na butu na moni père aye. Omoni yo olati soutane ya pembe oyebisinga mata na mbeto na mati ntango na mati osimbinga na libumu oyebisinga baluka na baluki osimbinga na mokongo osimbinga suba oyebisinga kita na kiti ntango nalingi na baluka place yo ozalaki oza te olimwe. Alléluia. Alléluia. Que Zambé, dans moi, personne qui est dans un il y a guérison. Après, le médecin directeur. Yes. À la tinga prison, yemoko. Après, un bloc opératoire et ainsi de suite. Non, pas mon solo, mon colonne. Mais il y a un moment où tu me na poto na awa, à côté hôpital. Ngaya na obonde la amoninga na opéré na bis malade à souffrir. Malade limoué et ainsi de suite. Continuez ça. Siko, na lamuki na tongo na meka ki ko partager na frère Julien. Ayebi singa bi c'est que nzamba délivrer yo. Na expliquer ki epé. Ayebi singa na bonda la ila butu na moni père amatinga na betu, asimbinga na libumu, asimbinga na mkonga, asimbinga suna mutu mais na lamuki na tongo na régler eza ba date na ngai te. Faut ayebi singa ka c'est que nzamba délivrer. Na ye na partager sur na prophète. Prophète ayebi singa c'est que ozaki ata na problème maladie moko effectivement, nous avons un problème, il y a un kyste ovarien. Mais, ayebisinga ka bongo biso ki olali la buto moni musena Nzambe seke Nzambe ye moko abibeli a visiter au Biki. Lobby samedi na zongi hôpital. Ko ya yebisinga bi eye munene il faut balonga soki ebe bisayo mabota po ebe bisanga ba ouvert. Na kena yebisinga docteur na ye na mbongo de na zaboye il faut tala ngasipo eza na niveau ni ko ba opérer. Abina ngasombaka. Na sombiga a considérer ngabi po. Mais non mon elo te
ayebisinga kaka ongabi olimo lelo otendeni olobai na ngai isi ekoli menadi na mbongo esinga baopere ngai abi na ngai seke bakisi oyo nakomelaki yo esilaka nayebisinga bi bakisi no eleka cher natikala kosomba ngo mpona ndomona mbongo ebele nzambe nde moto abikisinga nde naza boye nzambe abikisinga bato nyonso bazali na bakriste bavibrom bamion okoloba bango nini bakeka baopere bango ya osambe eza te oyo azaka na confiance ya nzambe asala opération sans cicatrice puisque nde naza boye na biki na oyo kasi ata nzambe asala opération ezaka cicatrice ovivre lisusu miracle elanda vi na yo na kombo na yesu tolobi amen eza maboko voilà naza na ser awa pesa miko ser kombo nani mpe ovandi wapi kombo nanga ser Vina na Bibwa. Ah, c'est na Bibwa. Combien de gens? Il y a un Londres, ah, il y a un Londres Tinder. Ok, vous voulez témoigner ça parce que pour nous. Non, témoigner au Nzambe pour la lamba mikate na Bibwa. Ah. Nazaka oteka malamu. Ah. Mais à partir na ya awa papa. Ah. Donc nazo comprendre te modèle la comment oteka na passe pas comme le bana ko la Alléluia. Amen. On a fait ton souffle. Yes. Papa, n'a pas dit les manisate na gars. N'a pas dit les sons. Donc, bakuna na sana kise mikate ndeni batu baza mikate bebe batu nyoso ba ka so mikate ba never tout pa mikate na salaka. Na sala kwa sorti ya loso ya masangu ya farine. Naza kamta liposo na bibo. Alléluia. Oh Yesu. Donc, on est là pour que papa na moko esa na émotion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Vous comprenez ma comme Nzamba salaka. Amen. Vous pouvez pas voir si ma payo. Attention la Nzamba bien si mayo. Bon, maintenant ça va teka kaki. Okolo baba ngoni. Ah, baka makala Nzambe. Donc muto azaka so aya lobi na ngayo simba kisemikate na yeso bango soki oyena olaki soki sio nga simba. Yes. Alléluia. Amen. Nzambe. Dès qu'on est témoigner Nzamba fula yo. Osoma mapango, osoma meeting ok de liboso. Okoma partenaire. Na Congrès. Kofi na miracle Nzambe. Kolobi amen. Esta va comprendre le comme na Yesu. Voilà. Vous voyez la caméra. Ce que vous avez témoigné, ça m'a fait pour témoigner pour la bébé dans la bébé, oui. Comment on est là? Acacia. Acacia. Ah, comment tu t'en présent? Na sepeli na komba mo. Mais ayo na sepeli. Et ça le voilà pour. Alléluia. Bon, c'est on dit que témoigner ça m'a fait pour nous. Basali kati moi na madonga nzime ko mwana wa kundana mwana bela ni 14 ke bien na kwanda ka boli kwa sisi mwana kinga kisi mwana bibi to kunno kutende kama volume isikana na sala masha tayo ni banga volume ah masha tayo mtambe mayo awa masha tala sawa wapi ah masha tayo yaka na yo memaka ye awa amemaka papa zala ba problème mo ba abandon passer la moto sona keka na tale na bi ozo kufa na pamba adon lu pamba kota ki lu pamba mo eza ke mwana oyo atika sacrifice na kata lu pamba wana bata azali passa passe juste au hôpital na biso et na okene ka pona na hôpital na bino yo oza na sala kianza na hôpital sona keka na tali ozo kufa ozo ke na hôpital o mama lobi abaka kusaka ba promesse mabe nazotika etela milionga atoke nayo tineto yake siko namoni sera seki ya Acacia bon loba mama merci beaucoup mama aye ko zo traitement avec une et puis na ko mo e prière premier jour na yakani ba contexte na moi abonde ipe ko na e kine pe konta to vanda ka ko na ko ma onga kanda video kwa munga tu ko la na moi abolala poni mais na kuntunde alala Tina yaka oyani so kama kama fe pale kisa kama papa kisa mwana usatini kati yake ndio wote dimina mtoto kwa mama mama pe mara ndio le kisa mwana
pas pasteur, le roi n'a pas réussi à téléphone avec une image pour le côté. Il y a pas de coup d'âne. On est là quand on va ils sont pas venus au Ghana. N'a pas basé l'église pour le camp. Oh, on voit Dieu. Ah, donc c'est là au Ghana le la moi. Oh là là. Quand elle a dit pour poser du pour d'ailleurs au best normal, ils n'ont pas mais là il y a canadien. Ah, mais là on met là. La PCO. La Bible dit ça. Mai banda au pesa. Mwana akomola la kimia akomosa. Dota mo Melisia Sili. Abika. Na biloko na bilaka ba mo mesila. Ese kauki. Oh Yesu. Siko na pongi pe pongi. Ya ko la la. Belelo mino kende na tozo mayo etika la wana. Alléluia bana zambe. Sera sata libwe. Alléluia. Oh Yesu. Siko pa Yesu pa zobe sabana wala ba ngoni. Lobi kwezanga ni baba pasteur. Ngapela memi sukuni na aya. Aye. Doko yamba yo zalobiko. Zamba se manifester kati na bébé Acacia. Na sera na biso Acacia. Na boko mona kiale. Au nom de Jésus na kombo na Yesu. Amen. Obeti na boko la. Yolosi va venir par bord au numéro 30. Ok, au lieu de témoigner ça, Marcel n'est pas là. Non, témoigner ça, Marcel n'est pas là. Témoignage n'a pas eu, Ezaya Calais 2015. Mais na bomba qui a mon nom, témoigner, c'est pour ma campagne, Marcel n'est pas belé. La belle qui tension. Tension, on a. La côte capitaine, mais la qui maladie. Et la qui pour me est compliqué, et même à un niveau hôpital. Non, hôpital, on a que non, tension de moudou. Et comme ici, on a un niveau, on a des complications. La patiente a césarienne. Après, on a qui confirme que on a mobimba. La vie pendant les longitudes dans ma colo. Tension, on a bloqué le barrin. Barrin est comme qui bloqué. Maman a dit maman que non. Au bout d'un pasteur la biso, aïe, à un berger, berger à qui n'ont putain à Saint-Joseph. A prier pour nama, à ce qu'il y a quelque chose à guérir. Après, on a une situation, et ben, les sous c'est aggravé. La vie de l'issue, la côté échographie. Après échographie, donc, Mimi va passer sur le résultat. Aïe, c'est ce kaka, pour qu'on se blonde à bino, pour qu'il y ait un sac mot. Tout qui est négocié. Batinga la chaise rola ba meminga tina sala wana natala boye na soins intensifs na koti kuna elekele nganga mene ba boye mususu ko mitina kota tina sala o ndeni epengi singa na bisali oyoyo ezaka entre la vie ou la mort donc ngani na kota awawa ezali vie ou bien kufa bande kunanga nazalaki ngate na lelaki na koti na bantu kolela na bantu kolela ngabi ah siko bonosa ndeni ba singa no ba reine yo pour faire que ne maman et mon passer la intervention to ba mbonge bele ngabi nzambe na famille pauvre mbonge zate bare oyo ko bloquer nga lelo ana suka wapi na leli na ko swana docteur mo boy wana atneebisi na bino on a besoin swana pasteur na abi awa téléphone kota ba garde malade ba kota te na zeka ngamo le quoi qui même non ngai ba isambi abisa fa no salo faze azulinga téléphone kota mama na sololina berger na ndenge ya si abi solo na ndenge ya si na bengi pasteur na sinon telongai na bimbi ba bloqué mais c'est déjà 4 jours non que va intime papa bisinga ko banga te simba libu bande ko na ma apondeli na ebite le jour où on so pasteur azale wapi sera dans une église sera dans une ndako na ebite prière na ye et traverser et comme l'ingati na Saint-Joseph et continue na soins intensifs et continue na mbedu nanga qu'est-ce na la qui et continue na barre et débloquer barre quand on a même butu wana pende ko nanga ce qui est vrai na subi. C'est qui prouve que maman est combien de jours sous terre? C'est ça qui 5 jours, non? 5 jours. Pendant ça là, besoin de côté. Après pour nangai, na même boutouana, quand on peut bâtir un songe. Eh, moi je n'allais la tali, non sous bakati, mais sous les zadés. N'allez la tali, mais la boutouana, la tali boye, na moni ma souba na gangi. Docteur na soubi.
abisi c'est comme ça bakiso to pesa kiyo yango wana esali bonga bia bakisi te banda mo bana pesa ngambo depuis na kota ki awa no subate eza ba prière mo sali na nzambe moko oya zana kipata nena bondeli pona ngai yango wana na subi banda ko na ngai esila ki wana te ba ekolandela nga alandeli ngai naye kobima na soins effectifs wana nakei na médecine interne kuna lisusu ezalaki lisusu grave diable alobi na kotika yo te apesi nga maladi moko okuna atikala nanga kobela yango te apesi nga bestoma ati libungu nange naki soki osimba yango boye pasi osimba boye pasi naye kokota radio batali ngai tato estoma ndenge elenga eloko moko te navandi bandeko nanga balide babandeko yo otalanga amemelanga mai ya prière à lundi abisinga ya mai Lydia amemelo mai oto sandela ki lundi aye ko memela ngwa bi ya o ezali mai oyo papa prière po nango melango okoyoka bien bandeko nanga nazwa mai wana abandi kosoplaka na tolo na bandi koloba na binzambe mai oyo yo mutu revelaki mosali na yo nayoka batémoignage concernant mai oyo nalingi ngai mpe na témoigner concernant mai ona mona miracle asopelinga mai nazoyoka kimia moko ezokotanga na kati estoma ndenge ezalaki mpasi esili après wana eyekosila naye kovanda ekotinaka mikemike kotina mikemike nazwa délivrance ya mai oyo ezalaki jour mosusu na lala na lamuki kaboye posa kosanza eyelanga na sanza ba mai ya vert na sanzi ba mai ya vert na sanzi ba mai ya vert mama teli ba mai yango ba mai oyo yo eza ba mai normal te non échographie kuna ba bisa ko ke non ba moni ba mai moko na libumu ba moni na kiste na ba mai ba mai oyo sanzi oyo ba vert oyo nga na moni c'est de quoi délivrance ngabi eza kaka délivrance ya moni yo ko témoigner monena nzamba mais eloko eza isupe eloko eza nani kumutu normal tension ezate bare ezonga normal akoma kosuba normal nyonso ezonga normal siko bato nyonso alleluya bana zambe bato nyonso babela baane bazala maladi kini oloba bango nini noyebisa mutu nyonso oyo azobela problème nyonso oyo oza nango solution eza na mema awa basolution eza ebele eyeluka kaka problème eske tokobeta maboko quelques témoignages bato mosusu kozela na nsima alors tozali na frère na biso awa papa kombo nani mpe obandi wapi kombo na ngai papa Baltazar excusez micro otiamwa pembe na mono kombo na ngai papa Baltazar papa Baltazar avai na lokola masanga 9 omi na Kasavu na Kasavu ok sikoyo olingi otémoigne nzambe awa na église mema asali nini mpo na yo nalingi na témoigne awa na église mosu ya bandeko na ngai banso mpe na kati ya ndako na ye moko Yesu Kristo amen po ete eloko oyo asali mpo na ngai nakoyoka mingi te mpona kanga bino nzela te kasi depuis ngai nazelaka mosala sali presque 16 ans donc 16 ans le 25 janvier nazwi affectation pour la communication na matadi alléluia bana nzambe yango donc ezalaki papa azalaki na blocage makasi kote ya mosala asali 16 ans alléluia asalaka mais 16 ans eloko moko mais ntango aye awa papa nani atindaki awa moto atindaki nga awa eza kulutu na nga aza na paris kulutu na yo aza na paris nde moto atindaki awa nde moto atindaki epai na yo aipa na ngai ntango komi toprie nalandi oyo nyonso osingaki ngai na kosala na mosalaki nami etisaki mpenza na se na mozilo yango na sui elonga oyo nzambe asali likama oyo mikanda ya affectation yango oyo tokotala yango kotala ngolanga totala alleluya tobombi bakarte na ye tobombi oyo azali mais tolobi ke aza mokonzi nayebi te soki olandi tolobi aza nani nde tobombi bakarte na ye tobombi oyo azali mais po comprendre so nazoloba bongo yango oyo fait de route oui omoni forces armées forces terrestres 14e région militaire direction alléluia na bombi na ngai bozwi voilà mosusu yango
mokonzi sikoyo oyo nyonso baza mpe bakonzi lokola yo oyo bazokota banganga bazoluka nyonso bazosimba te bokoloba bango nini nakoyebisa bango eloko moko oyo aleki nyonso na mai nyonso biso tozokanisa tokoki kosala ezalaka nzambe oyo yesu kristo ezali kaka aleluya bana nzambe 16 ans mais lelo nzambe afokoli ndenge ozambe ozokende na yo nazalaki moto nakende ebokaki kokende bongo te ebongaki na ye ya liboso osambela ngai selo recommandation bongo nga nakende aleluya bana nzambe papa mikitisa na ndenge ajete tokotaki retraite moko awa ayandi aolalaka bakiti awa fukama tokondela mpo na yo eglise atia miboko mipendeko na biso asali donc ndenge aza boye makambo basi basinye makambo nyonso na bapede africaine nde alingaki kaka témoigne tozomondela nzambe akompanye ye nzambe afula ye mama kombo nani mpe ovandi wapi kombo yanga sœur Bibiche Agathe sœur Bibiche Agathe nabai na masimani ma 24 na ngaba nalingi na témoigner boma nzambe bolimbisanga na bango tose concernant bébé Fabéadi mwana oyo ntango abotamaki bayibaki mutu na mongongo depuis na libomi mama tosufri makasi totraite bato misatu dombo ekufi esindikana te donc bato wana ezaka esprit de mort kaka mwana akufa ngai nayebisi nzambe jamais nzambe oyo josue asinyana yasinyai mpona kufa te nzambe mwana oyo akufa te ti papa ayi koya asali priere aye na ndako na explike alobi mpona nini oza na kondima te zwa kondima bwaka bakisi wana nyonso ndeka na niatue mwana abiki nazaki kondima na bwaka ye bakisi wana nyonso bandaka wana mwana abiki zotefungwa mwana zolino bien eloko moko esesute aya na sante aleluya bana nzambe beta maboko mpona lokumu na yesu Maman Louise, dis-moi je témoigne. Témoigne, dis-moi, l'espoir, dis-moi combien de fois. Ah, bon, c'est un diplôme. Yeye. Bana nzambe aleluya. Nani mokonzi? Yes. Okoli mwana mama. Ah, liboma na kibana mama. Yes. Amen bana nzambe. Amen. Nani mokonzi? Tombaki aya na aye. Mama, mwana yo tokesa yo moto yo kaloba. Twazakaba tokoloba. Akoloba na yeye mentali sama ka ibana teka na azalaka na concepteur. Donc c'est ça que liboma oyo ka liboma total. Bodomi bati. Kama baba akikutaka kama wana. Asema tukoma na esprit na ngola na ngola ile kwa na ngola. Ndio sio yeye ndio sikia. Ya kaisa kaza mambo. Si. Donc on va faire continuer bien. Bon, kenda la sika umela bila mpa sio yeye kuna. Alléluia bana nzambe. Leta mako kwa watu kwa. Donc, sasa ni toka. Toyo kaye azababa tozolo. Tozo kwa kisi. Frère. Okondani pe ofaniwa. Abengami na kombo ya Daudi leo. Zaba lokamba. Oya wana kisi ni mjoto. Zaba sali ni mpaka. Oh zaba sali kasi na ngai. Bakolo ba inako na nashaka. Mais solo ni solo ya mama ni abete bangai zawa ni jomo na gala na ndako qui alalaki témoignage na radio selon pasteur la radio côté qui mai oyo otosi komela awa na église yango ni mpétition donc appréciez alléluia 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 tango meni bana moko on sait ces autres na tango bana moko befesa olobi omiye bisiko alléluia bana zambe sikoyo mosali zosala sikoyo nakomi deja kosala naza sikoyo chauffeur nazosala ta benke alléluia
bolandi bino moko nini nzamba zo sa na église mema yango na lingi na bondela mais avant na bondela nazo pesa programme on nazo pesa bolanda programme otosa nango ezali programme ya journée unique. Alléluia. Dimanche le 30 avril 2017. Dimanche le 30 avril 2017 ndeko yaka omona soko yete yomoko bimandoki bato futa ba biye bazoya ba muso esi bakomaki. Donc dimanche oyo le 30 avril 2017 de 9h à 12h30 landa programme tour oyo ezande dimanche tour oyo est tombé dimanche tour oyo nzambo dimanche na moi na tongo 9h à 12h30 bendabika somo second souffle que souffler vous allez suivre et vous verrez des merveilleuses choses merveilleuses choses on nzambo ko sala kati na bino. Voilà, je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous ai donné ce grand rendez-vous sacré avec Jésus. Moi je suis comme un prophète, je suis un simple envoyé de Dieu. Comme Dieu avait envoyé le prophète Ézéchiel, aujourd'hui il m'a envoyé pour votre bien. Appelez-moi. Voici nos numéros et nos adresses sur l'avenue qui part à numéro 24 dans la commune de Ngaba. Nous voulons prier. Voilà, j'ai donné déjà le programme. On dengue bolandi. Yangoana, ba numéro yangoana isoleka. Et puis l'adresse yangoana. No comment. Boya, beaucoup témoigner, puis beaucoup vivre ma caméra. Il y a bien. Ngana lina bonde la pona bino. Mais avant na bonde la sikoyo. Salane tozo simbangai. Salaka ne tozo simbangai. Place aux ali. Ozola na bangai partout bisko zali. Salane tozo simbangai. Biso to linto bonde la nzambe. Mais avant to bonde la to imbela na nzambe. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur. Oh tata nzambo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba libanga natalo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba onkolo bolingo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba libanga nanga oza wapi. Nakubelela yo tata nzambe zambi yambanga ubulamu nyonso banda kusenga yo baninga bazwa sutango nini osoki masumu sengi bolimbise lokola Yesu alimbisa banguna onkolo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba libanga nanga oza wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba likonzi na moto za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba onkosi na yudo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yambanga bulamu nyonso banda kusenga yo baninga bazwa sutango nini osoki masumu engi bolimbisi lokola Yesu limbisa banguna onkolo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi nzambi yamba libanga nanga oza wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yambanga baninga banso tunda bisengo bisoba oyo kufeli nini okoko se moko yamuna eva yango tata kabiso wapi onkolo za wapi. Yes. Oh tata nzambi zambi yamba mokonza bikamo za wapi. Nakubelela yo tata nzambi zambi yamba okangolanga oza wapi. Yesu. Oh tata nzambi zambi yamba libanga nanga oza wapi. Nakubelela yo tata nzambi ya solo sikoyo nazobondela nzambe a touché yo place oza au vivre miracle place oza sala neto simba nkolo a se manifester katina yo na kombona Yesu na pesi ordre sikoyo au nom de Jésus na maladie etungisi yo etika nzoto na yo au nom de Jésus na problème ozanango ezala ya finance ezala musala ezala ya grade ezala mabala ezala mabota ale yamba yango na komona Yesu second souffle ebongisa misisa ebongisa misuni ebongisa poso ebongisa mikuwa ebongisa nyos pe esprit saint est touché bino au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus bon vivre second souffle. Oh alléluia nzambe nangu ya restaurer corps âme et esprit au nom de Jésus. Allez nazo fula sikoyo des fois on la tayo second souffle la tayo allez yamba yango
recevez le second souffle là vous êtes au nom de Jésus-Christ. Oh Yesu, yonde nzamba pesaka, sakondo saki ya kora baba. Allez yamba lisusu, onction ya nzambe. Elatayo, second souffle souffle, allez yamba e bon kisama kamnyoso, pe osepela o témoigner nzambe. Yamba yango lisusu. Au nom de Jésus, recevez le second souffle na kombo na Christo ndetolobi amen. Bien-aimé, merci beaucoup. Ndenge bolandi émission second souffle. Nabi ke bolanda kabiso na radio, lelo pe bolandi biso na télévision. Excuse. Na pesi batu nyonso balandi nyonso tout ya second souffle. Famille Lokamba. Mbote biska bozali bino nyonso tout place bozali et puis na pesi église même mbote sans oublier Jos Kingono Charles Kunze mbote na bino et puis Nzambe a visité bino a pambola bino et na kombo na Christo nde tolobi biso nyonso amen.